Namito maman Koulou toi en AVC. Ah non, ça c'est pitié. Voilà. Ça c'est fort. Maman Koulou tu namito en AVC. C'est fort ça, en tout cas, c'est fort. Donc l'AVC c'est entre la vie et la mort. Au lieu que les gens se concentrent sur, voilà. sur ça. Mais il y a même maman normal, il y a maman Koutou, maman Baba Kouk. Elle ne prend même pas la conscience à comprendre que na minito yo grand sœur ngai akaboni na mobile a kimie parce que mobile a kenda ya zwagi le kola non loba. Mais pourquoi ba otika bato ba osama makambo? Lelo oyo mbanda Baba Kouk izanani. Baba Kouk les sous mais oui, lelo yo ngai serwana, lelo ngai serwana, oui ça Baba Kouk na minito yo, vous s'en charger non ndeko na biso a réaction. Ah ça les sous. Oui que sœur na biso wana, ça na grande sœur on est moko, na biso serwana na minito za AVC. Il y a des fous en costume. Donc ceux qui écoutent, il y a des fous en costume. Comme plus forte raison qu'il manque des personnes qui vivent avec des insultes en costume ou en couple. Et qui moulaï. Ceux qui écoutent bateau ba finga, ceux qui écoutent bateau ma boma et ba veste baza. Comme plus forte raison il y a bateau oyo ba finga ka bateau mais baza pe bateau ba couple ana mwasi na ndako ma finga ka bateau ana mobile na ndako ma finga ka bateau na bana. Donc ça dit l'intellectualisme pour lui n'existe pas. L'intellectualisme d'abord, mais d'abord il y a un chic parce que moto aleki na ba un chic akoma na ba réserve ya makambo ebele parce que non on t'a la ba un chic na ngana leki saki et vous créez des problèmes matin, midi, soir et puis vous vivez avec des problèmes. C'est-à-dire chez vous ça ne manque jamais. Donc pour nous cause à l'aise, il faut qu'un problème est là. Il faut donc bangomo quand même un niveau pour créer problème. C'est-à-dire si problème est to muna a sur téléphone na ye a bengi msu mutu pembeni a piéger msu na benga no yams. Ba benga ba chenga sko mail libwe. Tangu no lo bakune ba enregistrer nango. Ale ba nango ba misi yango e comme problème. Ah to za na fait na vie da jardin les gars. To sunga bana oyo. Okota likambu oko ba bana nzambe. Zambe pe akota makambo na bino. Basunga biso na basaki na bakaye na babiki. Tuenda kotelenga na balabala soki mame mila salaka ote na ero biso na balabala. Nzambe abate ya mame mili pesa za apese mbongo. Nana posa totanga ndenge bana batune so baza kotanga polo bile peto koma bato. Kola pambola binomi papa shika pesa ni benga ye penza ya kozite te so moni ma ana te. Kene bana mo bibele lobi soko lingo sali kama malamu ozoka kwa mabe sala malamu parce que ce qu'on vient d'ajouter vient du diable et le père des mensonges. Donc si vous avez directement la conviction d'aider Yaya Sala, moi je crois le Dieu que j'adore et je prie Jésus Nazareth. Téléphone à papa oyo nanzela na yo eko sonner pe arobe mangato pambola nzamba. Donc soki bana nzamba apesi biso alobaki ete tobokola bango lolenge tobokola ya biso ndako. Alors soki ozo préparer rentrée scolaire ya mwana na wako zonga na basket asika na uniforme asika, pourquoi pas penser aussi na bana oyo nzamba apesi biso nzamba pambola bina balobi oyo yoza ko semer okomoissonner yango un jour. Tozomi na avenue Kinzola numéro 49, quartier Régie des Eaux, commune de Kitsenso, référence 3e Dodan. Pour tout contact, benga biso na ba numéro oyo. Orphelinat Vida, lobby à ba orphelin. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandi à Top Media Télévision. Bamouré à émission Oh le code de bonne conduite, soyez les bienvenus. Moi c'est votre frère Tadingala Pamoussala et Benginga Lissous. Oezalaka droit na bino devoir nanga ya ko informer bino na temps réel. Je viens aujourd'hui avec mon frère confrère Yams Yambe, une façon ya kosala musala na ndenge bolinga mingi, ba réalité ezoko changer mukili ezoko baluka biso to continuer ka kosala musala na biso dans le souci toujours de vous informer. Matière déjà makamako soleza, makamu ya kolobeza, mais moi je suis choqué seulement yango nazoko senga na autorité ya mboka o ba konzi ya mboka Congo. Ba konzi ya media boluka ko statuer na ka o ya ba youtubeur na ba youtubeuse. Na bande konabiso ya TikTok. Mers ezoko beba. Mers aujourd'hui toyebite lobby bano tozoko bota na balekyo ya biso bako bénéficier nini. Héritage nini o biso toko tikela bano bazolanda biso na sima. En tout cas, vous savez que cette émission toyaka ko défendre ba vraie valeur ya bato.
yango to bengango le code de bonne conduite. Aidez-nous, soutenez-nous. Qu'on essaye quand même ya kolonga les anti-valeurs oyo etondi na communauté na biso, na mboka na biso, na milliers na biso, voire même na diaspora ya mboka na biso. Je serai avec Yam Siambe. Mais avant de commencer cette émission, je vais penser à ma maman, maman Bijoun Ketani. Maman ba 90%, bonga na papa Jean-Pascal Leka. Un grand merci à vous maman. Hein, maman, Ozalaka Alpha P Omega. Un grand merci à maman Zozo. Na moni déjà Dubaï, ozongi déjà palais na Canada wana parce que bande komisusu bazo meka ko confondre maman Zozo o azaya maman nanga na oyo azali il paraît so fana so maman so qui sponsor ya bandeko na biso na mususu. Faut pas confondre, ma mère ne peut jamais s'aligner na mulongo ya batuana. C'est ma maman, mère a triplé azaki na Dubaï pour na moi vacances il y a 2 semaines azongi déjà Canada na palais. Bientôt tous à la wana maman. Un grand merci à maman Deborah Lubanda Kilo, ma mère à Calgary. Nzambe azala na bino. Un grand merci à maman Yvette Mbangu. Un grand merci à maman Émilie Setimaïnga, moi si Nzambe. Un grand merci à toi mon boss, mon frère, patron, l'infirmier clinicien Bertin Konde depuis Canada na Montréal. Nzambe azala na bino. Tata moi si abana nanga Aurélie Mafuka yaba Aurélie, que le bon Dieu te bénisse. Il faut le monanga lobby Aurélie lobby bena nazala imobi malanga yo quoi. Donc Aurélie Mafuka et ça la bien. Un grand merci na bino ba yenyo so bokozwa libaku ya kolanda biso famille bota bokota na ba bêtises te bo céder na ba n'importe quoi te bolanda. C'est que les gens disent t'es sur maman Bellevie. On a insulté maman. Boyebi babanda ko finga ndeko na biso mwasi o yaya na biso sœur na biso leki na biso tante na biso maman na biso depuis ça fera aujourd'hui 4 ans où elle est humiliée, insultée par ses propres sœurs. Oyo elle a aidé dans sa vie, oyo a pesi bango vie, lelo et comment balukele mabe. Bo CDT, restez constant. To refléter image à malamu, to refléter image à bonne éducation autozui. Ata torate ango na bandaku na bino place bouti, mais regardez l'image de Bellevie. Et cause à quelque chose de bien. Toko tika kobeta CTT pour dire que totika la kaka focus na musala tous à la concentrer. Prenons d'abord l'extrait de notre film Le Monde et puis on se retrouve tout justement après pour notre côté Yam Siambe. Merci. Bébé, vous allez bien? Oui, ça va et toi? Ça va. Nga koyela ka ba français na ba toi. Nini? Ça va. Qui m'ezali hein? Eh Keti koko nanga bolingo. Mama, nazane sengo ko informer yo que papa no ayaki. Papa no azao na Kishasa. Mais akomeli na flat moko na bandal. Faut que talai. Okuta na papa na. Koko. Donc etala muto na bien na téléphone ayamba nenga kutute. Oh. Non comme akuna bebo so ayambinga te. Ayambo te poni yo mwana na ye. Koko ça samba. Nga mwana na ye mutayambanga na téléphone te, akipanga te. Combien de fois na sali pour s'approcher na ya s'approcher azo a repoussanga kaka. Tala, ngai koko na ndenge nazali awa. Nazaka na mwana ye. Mais akende na poto akoko salele muso na mbula moka benga une ou deux fois. Siko na kosani. Nga naza mama na boti. Mais yo faut kuta na papa na po solo otuna ye. Pourquoi obenga ngai te? Koko na ngai eza différent. Yo abenga ko une fois ou deux fois, nga jamais. Songa na sale fond na zu numéro na ye na bengi. Soit yebi ka kezanga fois kata téléphone. Ne muso benga kezanga na musala koko na ngai. Koko na musala ko rappeler moi na ote. Baninga bazana bana bazana ba papa na bazana ba poto, tu sens vraiment que même na accoutrement na bango, ba kabelo tout ça, tu sens vraiment que bazana papa ba ana poto. Non ndenge na sele likam, so azana problème na maman. Problème ezana maman na ngai te. Koko tam suyo po yebi likamo, bo sa ngai. Ndine na koyeba na kati mama. Na bi likamo kana koloba no teke bazana bona bona mama no. Fale soki likamo zali mama no ayebisa yo. Kabelo nini koluko yo nzambe apeso suki oya yo moko. Ya kabelo kutote. Kokota eza différent. Eza différent. Na yebeta bonbon na été. Ata ku toke na biso na mama matériel te. Ne serait-ce que de l'affection, de l'attention.
Ça coûte quoi? Voilà, c'est comme quand il y a de l'affection, ce qui est de l'attention, on y va dégainer. Tala, ngai na conseiller au boye, en tant que koko na yo. Alinga comme ngi koko nanga. Kende comme la papa na tout na ye pourquoi obenga kangai te na za mwana na yo. Ça adresse en casse. C'est là zo adresse en casse. Téléphone na ngeza. Otia. C'est là na. Yango. Koko somela pe shawarma. Shawarma. Kasi mbike za kunalia nota mbika. Ndio anaambika tu. Tuko shawarma weza combien? $120. Ah? Ah mwana, hivi combien de sauces za $20? Ulikuwa sande suki? Na shawarma na sala pe suki. Ah. Mwana vraiment. Adresse wangu yo enregistrer. Ngana lo. Téléphone. Kangi. Bino bashene boye bakasala adresse yango ezaka wana kati. Na mwabatino na SMS. Ah. Zana ziloka na bandal. Na bandal. Yo bene otongisanga. Osoba shawarma osana su. Zana ziloka simbo. Pesa téléphone. Yo mono. Ah pesa yo mono karamina ke na téléphone. Voilà, de retour sur ce plateau mesdames et messieurs, awa toti la bino extrait l'intégralité allez suivre ça sur Bellevue Télévision. Oyezalaka yelo zalemo. Déjà les mondes, le lot deuxième épisode de Outio Kota, Bandeko Balandia, Top Net Télévision, abonnez-nous sur Top Net Télévision, boza plus de 21 000 et vous avez quelque chose de bien. J'étais en train de dire 21 000 euros, plus de 21 000 boza à Top Media. Ceux qui boquent, boza ligné, na 225 000 abonnés, donc ils ont directement Tokokoma, na 240 quelques mille abonnés. S'il vous plaît, Bandeko, et que vous avez quelque chose de bien, allez vous abonner à Bellevue Télévision. Et que vous avez quelque chose de bien. Bah, extrait Oyo et ça les bino bien. L'intégralité, allez trouver ça là-bas. Yamsi Yambe déjà, Azana Plateau, Awa. Jonathan, Toluka Moeto Solana. Yamsi Yambe, bonjour. Ouais, bonjour Tadinga Lapa. Bonjour Nabanero Touba, Otalabiso, Boza Ebele. Merci beaucoup pour la confiance. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner pendant Maïe. Yamsi Yambe officiel, ouais. Et aux Angaïlo, moi bien, je suis dans les 685 abonnés, donc ça vous reste, je crois, 215 abonnés. Il faut que ça 1000 abonnés. Et puis, vous avez la vidéo et permettre que ça ait des visionnages parce que tout ça, c'est la chaîne. Jusque-là, je ne suis pas encore professionnel, s'il faut être clair. La chaîne, je ne suis pas encore professionnel parce que nous avons beaucoup de gens. Donc, une fois beaucoup de gens et vous permettre d'engager tout le monde pour permettre d'avancer. Merci beaucoup de votre attention. En tout cas, je dirais mon tuto, vous allez choquer à Limbisanga, mais je vais faire vraiment de mon mieux. Je vais faire de mon mieux pour ne pas choquer qui que ce soit et quoi que ce soit. Donc, je vais vraiment être au milieu du village aujourd'hui parce que Mahamoutou. Donc ça vraiment fort dans le village. Mais sur la question est vous avez pertinente en tout cas dans ça l'effort dans ce qui va. Voilà. Voilà. Yamsi Yambe, le monde déjà deuxième épisode de Côté Lelo na Bellevue Télévision. Message nayo pour la famille Libota, pour les Congolais nyonso, pour les bandeko nyonso balinga musala malamu maman Bellevue salaka na Bellevue Télévision. En tout cas, merci beaucoup d'abord pour la maman wana. Awa sala musana e malembe lentement réussi vraiment. Ouais, il a déjà quelque chose de bon. Je l'encourage vraiment. Et puis là on moussa ma casse na Robert César. Mais on a ngai, sœur on a ngai, ndeko na ngai Bellevue. Focus boulot, c'est très important. Donc boulot palin. D'ailleurs, il y a tout le temps il y aura plus il y a boulot. On a beaucoup de liens dans le temps d'hiver parce qu'il y a comme air il y a d'hiver nettement mystique. Il y a vraiment un temps d'hiver. Il y aura plus boulot palin en tout cas. Et les mondes sinon Natala Giango. Natala Giango déjà premier épisode c'était bon et puis ça nous parle de ce qui se passe dans le monde. Mon côté Moussou. Batoba vivre quand on finga, ça fait partie du monde. Très bien. Côté Moussou, Mams Nabango, Aosama Ndingi Bazolinga, tout ça, ça fait partie de mon émission en vie. Et ça fait partie du monde. En fait, ça fait partie du monde. Et culture et Bellevue, en fait, et ça, l'effort est globalisé surtout. Très bien. Nous tous, on se retrouve à l'intérieur. Il y a écriture. En tout cas, merci beaucoup encore une fois pour la chance au PCB à tous se retrouver sur ce monde. Même bateau va finir. Même bateau va finir. Dans tout banakati, il y a écriture, il y a le monde. Très bien.
Yamsi Yambe Lobby, une année restaurant Bellevue, et je t'ai vu aussi, tu étais là. Un mot d'abord par rapport à une année de plus, il y a Elo Kouana, beaucoup de personnes, ça qui a une chance, mais gloire à Dieu, aujourd'hui, jour pour jour. Et Kokisi Mboula Moko. D'abord, j'étais, je dirais, j'étais une surprise pour nous Bélé et puis pour nous maman sur Bellevue. Parce que pour nous, il y a que Badouaya. Et puis, c'était pas par invitation, mais c'était quelque chose de classe, quoi. Dans le rôle de Kananga, vite fait dans le Kanaka, nous avons massacré Jimbo qui est invité. Tout le monde a parqué Bélé pour la première fois. Ok. Pour la première fois. Ah, ok. Et puis pour la première fois depuis Nabanda Kolobela, comme il y a ça en Angaï, c'était hier. Ok. En tout cas, c'était hier. Même elle-même elle était vraiment surprise, quoi. Il y a au monde Anga, sans Benganga, sans Ebisangata, tout le monde Ebisanga qui est aboyé. La côté, en tout cas, c'est ça qui est bien. Très bien. La côté, la Pessi Mbote. Sololi na ye, ici en tout cas courage. Après ben c'est tenu sur la tour au fin mayo. T'inquiète pas, aux alikolo, la likolo aux ananzambe et puis na c aux ananga. Oh. Ne sais que bon. Yo bato baké pour babi na balia. Non, ngana tendaki en tout cas après na lia ki na ngama kay mo balamba na légumes na fufu. Papa makay bo na ka somme na lia ki en tout cas, c'est puis dans un prix abordable. Ils en ont cher minité, c'est vraiment abordable. En tout cas, na ça qui j'étais clair, na ça qui na bi. Après, ben, si nous avons passé pendant ces 3 ans, le colon Zambé, na c'est en tout cas dit aux Anangaï. Donc, nous avons dit qu'à cette espèce de mon côté, il y a Niamato et Moto. Allez, dans la TV pour finir, et puis sans recadrer, je ne le ferai pas. Donc, aussitôt, aussitôt je reviens pour recadrer. Et puis, ça va te montrer sur les leçons. Mon bisou roi au fin gâté. Déjà tu côté ça va te belé ndako va te belé bandol bambongo place bande ozoma ba 10 francs ba 20 francs ba ozwa lisusuté ko pese kufi po ba pesa bango soki afingi moi makasi afingi ebele. Ils ont compris qu'il y a bisoto un intellectualisme. L'intellectualisme joue un rôle très important. Comme bangi sa bango ba les kana TV parce qu'il faut avoir des arguments solides. Donc bande ko mingi batika li ba oloba kombo ya sœur na biso na ndenge moko boye ya mabe eza plus bande ko ba libanda mboka. Très bien. De quoi zo ba ma sœur na ngai ya sœur na biso Bellevue na ndenge mabe eza plus sœur za libanda. Très bien. Nani sœur za personne vivant avec handicap. Yende vraiment mutazo sala moins fort ya kofinga sœur na biso tongo midi programme. Mais sinon bande ko tu bazawa bizana kanise ba monoko bana bango tranquille. Très bien. Mais Yamsi Yambe aussi aujourd'hui la télé et comme Kenena Kokufa, la jeunesse komi kozanga ba repère par rapport ya bato baye liboso na bango. Aujourd'hui même les émissions à part mais quand vous passez dans des émissions après les émissions c'est les insultes. Est-ce que nous devons continuer comme ça? Il y a qu'à vivre ba insultes na milieu, il y a des intellectuels, il y a batou, il y a ba responsables que nous sommes. Oui, Félix va dire il y a des fous en costume. Quelqu'un qui est bien vêtu, mais il est fou. Ah oui, hein. Baza est belé. Il y a des fous en costume. Donc, ceux qui écoutent, il y a des fous en costume. Combien plus forte raison qu'il manque des personnes qui vivent avec des insultes en costume ou en couple. Et qui moulaï. Ceux qui écoutent bateau ba finga, ceux qui écoutent bateau ma boma et ba veste baza. Combien plus forte raison il y a bateau oyo ba finga ka bateau mais baza pe bateau ba couple ana mwasi na ndako ma finga ka bateau ana mobali na ndako ma finga ka bateau na bana. Donc ça dit l'intellectualisme pour lui n'existait pas. L'intellectualisme d'abord, mayele d'abord y a un chic parce que moto aleki na ba un chic akoma na ba réserve ya makambo belé parce que non tala pe ba un chic na ngana leki saki et que nga ndenge nini voilà donc on banga ko ba mo mususu parce que non tala ke na ko laisser ba parents na ko laisser ba ndeko parce que langage non ngana bimisa o e ko permettre te ndeko à l'aise. Très bien. Vous comprenez yango na ndenge akisaka ke moto aleka na classe bato baleka na classe to ka bango bazalaka pressé na maloba parce que moto aleka na ba en classe ya bien
En tout cas, pour le il faut réfléchir. À réfléchir, à tourner langue 7 fois, pas comprendre le et cause en ma bête. Mais certaines personnes peuvent être lésées. Très bien. Par conséquent, il faut avoir des garde-fous, des limites. Des réserves aussi. Vous comprenez? Alors, certaines personnes vivent aujourd'hui, il y a intellectualisme. Très bien. Par conséquent, on ne peut pas rester là pour tout le bagage. Non, on ne peut pas aussi être là pour nous soutenir. Non, laissez les enfants faire leur délire. Laissez les morts enterrer. Oui. Donc, oui, en tout cas, je vais compléter Yamsi Yambe. Je pense bien, j'avais Nasala qui analyse mon moko avant Yamsaya. C'est là où j'ai essayé d'expliquer les antivaleurs oyo et comment au côté na ba couche nyonso ya mboka na ngai. Les antivaleurs oyo et comment au côté na ba couche nyonso ya communauté ya Congo. Les antivaleurs et comment koluka ko gagner ba vraie valeur ya batu. Tokomi ko sila, tokomi ko kende. Et des fois, moi, je me pose des questions. Nous ne sommes plus des batous. Nous sommes devenus comme des ignares. Nous sommes devenus comme des chiens. Nous sommes devenus comme des malades. Nous avons aujourd'hui événement il y a francophonie. Francophonie, c'est un événement où peut-être ebele na biso bakomonaka yango te tito kokoma bakoko. Francophonie ezali événement oyo que nous les journalistes aujourd'hui photo mema charge wana fardeau wana ya kotangisa ya ko apprendre ya ko yokolisa bandeko. Qu'est-ce que ça veut dire la francophonie? C'est quoi l'intérêt? C'est quoi bénéfice? Mais aujourd'hui, regardez comment la lyre, l'envol aux francophonies, événement ya munene et yena mboka na biso tala ndenge ezui. Anti-valeur et quotidien kati. Au lieu aujourd'hui qu'on puisse apprendre nabana, qu'on définir bien francophonie, ça veut dire ceci, ça veut dire cela, l'intérêt, l'avantage, objectif, ezali boye, ça va nous donner, ça va nous amener cela. Mais aujourd'hui, on ne nous parle que de Fali. Aujourd'hui, on ne nous parle que de Ferregola. Aujourd'hui, on nous parle que de la musique. Or, la francophonie, ce n'est pas seulement la musique. Nous manquons de décideurs. Nous manquons des fois de personnes qui peuvent bien sauver le monde où nous sommes. Les antivaleurs et commis boye. Pourquoi? Lèvons-nous. Vous qui avez la conscience tranquille, à l'aise. Vous qui avez aussi des potentiels élevés, soutenons au moins le faible. C'était un événement moko ya munene ya malamu oyo les autorités va fournir les efforts. Mais vous aussi les autorités avec les efforts fournis, cherchez quand même les gens qui peuvent bien vous accompagner d'une manière propre et non d'une manière ya ko banda ko régler les comptes avec qui que ce soit, ce n'est pas bien. Le goût photos à la Essengo, plus de 3000 athlètes au Bakoti Namboka Congo. C'est pas, c'est ezali facilité, ezali mess à faire, ezali événement ya monene. Regarde comment 87 États. Regardez comment ezo koleka don Namboka Nabiso. Moi ça me fait pitié, les autorités de mon pays, le responsable aussi ya presse, s'il vous plaît. Ne laissons pas Mboka Oyo na presse et Kendaka Boye. Regardez la situation ya bandeko na biso ya YouTube, biso bato ya YouTube, na bandeko na biso ya TikTok. Regarde comment bazo ko nuire image ya Mboka Oyo. On laisse passer comme ça. C'est vrai, les anti-valeurs est dominé par vraie valeur ya batu. Mais je sais qu'avec le bon Dieu, le ténèbre ne va pas régner longtemps. Soukanango ezali. Voilà, Yamsi Yambe. Toyoka kipe awa kana biloko ya banti valeur tozo koloba oyo maman afingami lisusu maman oui afingami lisusu makasi est-ce que il faut seulement qu'on réponde kana bato bazoya ka kofinga wana parce que ezandenge na bango ba mesana bongo Yamsi Yambe. C'est-à-dire moi je te dirais ceci. Laissez des personnes qui vivent avec les incites vivre yango ya bilier na bango. Très bien.
kusubile ine ya salité Salité. ngulu bile ine ya Salité. yango moni moni baze kwa loba bakosokola ngulu bakosokola ngulu Kama mokolo bakolia ye. Na poto poto. yango moni bato tout baza côté ya sœur na biso ba ofinga Mais bon, moi je préfère vraiment kombo na ye. Totalement na émission na biso. Na tchangwa ta bébé li na tchangwa ta bébé parce que non au moins bien ça bébé Lili est retiré papa. Papa toza na l'école de bonne conduite. Non les injurté et kasi bébé Lili. Autant na biso kombo te mais bébé Lili te retire ça Yams. Retire ça. Bon na luka kombo za na moi c'est kasi to luka na no ko retirer na no yango kasi. To retirer bébé Lili te. To retirer bébé Lili. Voilà, merci. To zongisa ta soso. Retirer wana s'il vous plaît, pas ça. Totanga na biso kombo. Totanga soso. Totanga kombo ya mututé, ça sera très bien pour ne pas léser les autres parce que nous défendons des valeurs. Toujours défendre. Non, tanga koma mututé. Merci beaucoup. OK. Tango bandeko na biso ya ba abakuk. Wana c'est plus mieux. Ba oleka na TV ba finga ndeko na biso belle vie, ndeko na bango belle vie. Na maman Milo aussi. Te na okeno na maman Milo te. Na za na place nga e choqué nga makasi. Très bien. Que Belleville allait maman na ye, papa na ye na âge à 3 ans, bali essaye kindoki. Soki Belleville allait maman na ye na âge à 3 ans, papa na ye na âge à 3 ans, bali essaye kindoki. Plus loin bato la musa papa bato akufa depuis sur 89 sur 81. 83. 83. Et Bella musiko papa on a kufa 83 lelo yo. Et Belle pe nano babota magité. Ça fait combien de temps après près 40 ans? Vous permet de passer à la télé autant que Mokosko, Kundo la moto a couffé après 40 ans. Très bien. Na ba bêtise oyo na makambo eleki belé. Innocent mombo asali bino de l'autre côté. Non, mais ngonga na okamwa yo no loba. Mais pourquoi ba otika bato ba osama makambo? Lelo oyo mbanda ba bakukiza nani? Baba Cook les sous mais oui, lelo oyo ngai ser wana, lelo ngai ser wana, oui ça Baba Cook na minto yo, vous s'en charger non na ndeko na biso a réaction. Asali sous. Oui que ser na biso wana, ça na grande ser on est moko, na biso ser wana na minto za AVC. Mais non informé, on a une vidéo, on a besoin d'informer, un téléphone. T'es papa, t'es makambo, il y a une vidéo, ah t'es papa. Et on a une émission, on a une vidéo, il y a mobile, il y a série, il y a sœur, on a mis sur la Abakouk suprême. Mobile, il y a outil kubala na Kinshasa, wa bali a réaction. Mobile yo a réaction to moni. Oh ya bali on bilio kuba moni wana na réaction, on a mobile wana za mobile il y a grand donc mobile il y a grande sœur, il y a sœur on a mis sur la. Maman Kuluto il y a les Abakouk. Voilà, très bien. Bien, merci pour la précision. Namito maman Koulouto en AVC. Ah non, ça c'est pitié. Voilà. Ça c'est fort. Maman Koulouto namito en AVC. C'est fort ça, en tout cas, c'est fort. Donc l'AVC c'est entre la vie et la mort. Au lieu que les gens se concentrent sur, voilà. Sur ça. Mais il y a même maman normale, il y a maman Koutou, maman Babakouk. Elle ne prend même pas la conscience à comprendre que na minute yo grande sœur ngai akaboni na mobile akimiye parce que mobile akendaki azwaki lokola tremplin. Moi pour moi aussi moi mokuabu. Voilà, s'il faut complet peut-être terme wana. Mobile azwaki lokola angle mo boye oyo ko permettre ye azala na tranquillité. Après mobile azwi mbongo nyonso ayo bala réaction. Donc mbongo mobile baleli a réaction za mbongo ya maman Koulouto Babakouk. Donc peut-être donc mettons ça peut-être. Pareil. Voilà. Merci. Il paraît mbongo oyo babaleli ariashu ezali mbongo o bautaki ko Chine maman Koulouto ya les Babakouk. Voilà. Ça au moins ça va. Mais pourquoi bango ba ovanda on a tiba fingra peut-être ariashu ndenga sali makambo wana? Est-ce que na mito bango wana problème na belle vie? Est-ce que na mito bango bana problème na famille bota? Ata mokiete po to tika la pe kozana problème. Na problème ata na mutite. Bango na mito faut ça la concentrer ba attaquer. Ndeko na biso personne qui va avec handicap ou azara na ebita za sur moi na Delvaux na oka komana. Moi na zone. Au zone akoma soki na Paris soki na Belgique. Voilà leki na biso. Leki na bino. Na yo ka kuna bandeko mo ba filmer langa kingaye. Eka po yo linga ba video te. Ndeko mo ka filmer lenga ndeko wana atambolaka akangi kitambala ndi ba West Africa balataka. Vie ekomi na kaka. Natali video wana seki na muto to finga ka bandeko ndeko akitoko lokwa ndeko Belleville mo ndeko finge muto finge ndeko. Ba personne vit avec handicap en tout cas bolimbisanga na moto.
bolimbisanga vraiment. En tout cas, j'ai beaucoup d'estime et pas Nabino. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup d'estime et pas Nabino parce que j'ai une tante maternelle, à personne qui va avec handicap. D'ailleurs, elle a un centre handicapé, na Funa, Maman Solange. Mais na ici yo, muta to finga ka Belleville, muta to kotsa ka trouble na théâtre ndeko wana azali na ba mama di nana moi si so taledi nana moi si na nukutu muta finga lombe. Lelo ba yelo ba icône ya théâtre ya mboko. Pour ya zo mbongo akotisa na chaîne ni foot la ka inda ko foot la ka bana. Et puis ils sont soutenus. Et puis moto bongo bato ba soutenir oye. Ngana minute so na zaki ndeko wana ya koka wana. Na yeye na zo wana fanda. Da calcula ndeni na ofinga réaction parce que réaction yo kisi mama na biso pasi. Biso les abakou to yo ka pasi. Et puis na minute mama kulut na biso ana AVC. AVC est maladie normale, c'est AVC ya mobile azalaki na ye et puis mobile ya mwana mukie. Mais oui. Par rapport à grande sœur ya nani. Mama Kouloutou ya Babakouk, na mobile ya bali ya Riachou. Mobile ya bali ya Riachou, ça mobile ya génération ba Riachou. Alors à Riachou dans la génération mon abiso. Riachou a les kinayout. Voilà. Donc Riachou c'est ceux qui déjà azal les kinanga, c'est que mobile ya bali wana, asa pe ba ya mo ganeti ba biso. Mais il a préféré à Rosoa, Mbongo, à qui na ye, à Balana à Riachou. Mbongo, on a joué pas Maman Kouloutou. Mais nous apprenons que c'est un homme responsable. Il y a une émission. Makamouana, est-ce que yo qui famille libota fungoli mbanga lobang? Jamais. On a toko loba babilo kwana. Est-ce que qui famille libota fandi kini a lobango? Ba loba ote bango ba lobi makamouana ke papa Kandi ba boma ye pa bela parce que bela bakanga ga indoki. Pour nani parce que soki Abakouk mo so famille libota moka lobaka ote ye maman ya Babakouk bakanga ga indoki na maki. C'est très compliqué. Regardons d'abord comment vous créez des problèmes matin, midi, soir, et puis vous vivez avec des problèmes. C'est-à-dire chez vous, ça ne manque jamais. Donc, pour nous à l'aise, il faut qu'un problème est là. Il faut donc comment même un niveau pour créer problème. C'est-à-dire si le problème est tout le monde a sur téléphone na ye a bengi msu mutu pembeni a piéger msu na benga na yams. Ba benga ba chenga sko mail libre. Tangu na lo bakune ba enregistrer ngo. Ale ba yena ngo ba misi ngo e comme problème. Donc pour na bango ba créer un problème er nyonso. On peut pas vivre avec des personnes comme ça. Ah oui, ah oui. On ne peut pas vivre avec des personnes comme ça. Tout ça, on a animé quoi là. C'est le hasard. J'ai appris que à côté parler, mais faut pas moyen na benga ndekonanga moi si faut na luka moyen na meko benga yenanu. Ngapi na yoka jango ke ndeko na biso anima kwa kala akota ndako. Il paraît mais ngapi na yoka jango. Donc faut na luka moyen. Je confirme pas. Faut na luka numéro na benga. Le salaire du péché, c'est la mort. J'appuie pas Anima Kwagala parce que les minutes nous devons toujours les soutenir pour la prière et tout. La morale, pour réconforter esprit naïe matamo likolo par rapport peut-être il y a makambo azoli kana mosiko. Très bien. Mais nous ne sommes pas d'accord il y a mobile ya kima si on a biso mama kuluta babaku akimi na mbongo pas que bala réaction. Nous sommes contre parce que za makambo yo to ko appuyer. Parce que ceux qui ont appuyé dans la famille, ils ont mais c'est ça déjà. C'est pas notre habitude. Moralement, c'est pas notre assiette. On peut pas sa vie privée, ça va pas être quelque chose de bien. Voilà, c'est ça. Mais comment beaucoup qui ont la vie privée, et la vraie. Et puis aussi, quand tu dis que Obama papa na yo, tu dois avoir des arguments. C'est que la personne qui parle aussi à cause de Pendoki. Pendoki quand on ayebaka. Mais muta olobango zande on a bino on delvo wana. Azamona delvo te, azamona ya ozone. Moi on a bino ozone wana ya handicapé wana muta olobango. Non mais c'est pas bien. C'est pas bien. Mon cher. Yangwana omonaka. Zela noko nazotika yo loba. Omoni balobaka avant olongola salité na liswa moninga banana kolongola o ezali epa na yo. Et puis côté aux zones wana ngafuna kendango. Ngala ebi nanga do côté kuna ni. Te ngafuna kende kuna. Oh. Na ebi na côté investigation na luka ba information. Na ebi na côté kuna. Atana koyana nga bakoki pe kolongwa na bango, bakoki pe kolongwa na bango place bazalaka kala mais c'est pas important, c'est la vie.
c'est sa vie. En tout cas, papa na ses parents peut-être baza na bango ba innocent. Cette fille, quand je l'ai connue, elle na yebaka ye azalaka ndenge do azaboité. Donc azalaka fille moi handicapé mais moi malade. Mais elle promettait quand même qu'au Zala. Déjà azalaki dana Solomon ya bongo. Mais baza bano, je suis allé présenter moni biso bana mbinza nyonso bayebi à l'époque tozala na école mo comme nango Massis ouais. Massis ezalaka justement pour les diplômes. Et tobano seka bana belé o babano tanga na Massis bana babola bana moboye bakamayele te bana bazoba soki ozaka na besoin ya diplôme nde okene Massis na kanisi na Delvaux na ngalier mamutu moko a contredire nga azate école wana c'était comme ça. Donc comme mokolo école wana comme monaye père wana Massis na ebisio diplôme à l'époque. Yelo musuta par diplôme. Donc futaka ka ba frère na yo ata oyaka classe T mais diplôme na suka ozwa. Ngana wana tanga na révérend Samba ebele bayebi ba collègue nanga baza donc ebele. Révérend Samba ezaki parmi l'école oyo à l'époque so moni Bobo Koli omoni révérend Samba ezaki ba école oyo na mbinza Delvaux pena do bando zala que non ça va pena. Donc bana soki batanga kuna ça va. Donc Bobo Koli wana mbinza Delvaux na ba pigeon tepo l'école donc ezebele. Nga ba longolanga na révérend Samba pona mobulu. J'étais turbulent na degré moko impossible. Kasi yoka noko yoka nazo ya place. R ba révoquer nga. S'il vous plaît. Nazo pesa yo piste mo pour donc comprendre. R ba révoquer nga na révérend Samba, je suis allé à l'école wana Massis. OK. C'est comme ça que nakina okuta bango kuna. Et puis je suis allé là-bas sans bulletin, sans nini nakina na kombo nanga. C'est-à-dire kombo yangala pa R na mokolo école, na ba konzi école ba yoki kombo yangala pa balengi parce que comme on a biso na mbinza c'est un nom. Donc c'est comme ça que nakuta bango. Mais baza bandeko oyo abanoko ka kotala te que place na fandi boye afandi alobi demo nga na kamwaka. C'est-à-dire babaza balekyo babando za la so biso to yefo alenga. Mais aujourd'hui ça m'étonne yo mona yendenge akomi. Dès la ba plainte bandeko ebele baza nango na aéroport awa parce que système bon excusez nga na voilé na dévoiler ngo pour système o donc comme okende ekomi kaka batu nyonso o ba finga batu na poto o fingi batu moi trop ba vidéo na yo ba enregistrer ba saleli yo plainte et que ko fanda wana jour ko chaka makologa na Kishasa pa ba beti kaka komo na yo elelika na système ba zuyo ba bombio non po samba je sais pas ce qui donc ayaka alors c'est pas important pour nous yo kota na ba vie privée à bat na makambo bat ce n'est pas important ba information oyo nous avons ba rumeur oyo nyonso sur ya mama kulutu akota ndaku patati patata tozana ngo depuis kala ba rumeur je dis bien ba rumeur tozana ngo depuis kala ceux qui tozalaka batu oh de faire les analyses les émissions dans ma vie privée à bat mais les to salela ngo ba émission ah ba lebele mais les to tcholaka ngo or on n'a pas le droit de le faire to koki jamais ko tchola mutu oyo ekweleli x lobi pe ekoki kokwela y limitons-nous dans na musala na biso évitons n'importe quoi ça sera quelque chose de bien yam ceux qui au compléter la makamuna lobi. Bon c'est bien parce que moni tantôt côté dans ma vie privée des fois tozo tout moi déséquilibre na makambe belé et on a olinga to sala pe effort na bande ko ba otala biso tout tika ba vie à bateau alors qu'un jour au monde ngana ya on a fan na TV pour na beta masolo peut-être ya mama baba cook azaboya to beta sur le jamais na vie privée na jamais attends ba moi to beta rama solo sur le plan professionnel oui mais nga ka mo nini bande wa côté kuna ba kota na ba vie privée ya bela ba ko matita niveau ko ba bela zandoki machin talaka moko na moni azo seka ke bela mbongo do kumisaka depuis kala mama na yo akufa au salela et Pierre Tombal te ka sikonde donc ke ko salela Pierre Tombal zwa niveau OK mais ils a costé zwa donc ils a costé tu sais en tout cas costé papa ba et ba maman ba kuka ute ko kufa de ba salela Pierre Tombo en tout cas nga basali non te babiloko na moyena kota na kati ça mais la communauté s'il vous plaît bo pesa bato na mu Congo bozo pesa bango makasi non nzambe nanga communauté ba pesa bango mu Congo te la communauté congolaise c'est comme ça loko la yemoko maman na bango ya baba cook
elle est d'accord avec ça, mais elle va fournir, elle va continuer à mettre des moyens dans la machine, à repérer ça, moyens tout, la machine et tout. Si on va 200, on va 400. On va esclave ya buzoba. On va esclave ya anti-valeur. N'est pas ça na yeza. Yango moni bandeko belé bandolo bana TV aussi tout biso ngana ko moleka na TV ba ndeko buso ba oleka te parce que ba mona bazana ba argumenter parce que ba yebisa ki ndengo za côté na biso il faut ofinga ça dérange lokola moyen ya ofinga ezate ape ni loko sala te automatiquement ba mo osani a continuer en arithmétique à continuer arithmétique mbala moko azui ali oyager mbala moko comprendre que na minute oyo na fanda na tele ndeko la biso mo zuma ndeko zuma lobi en tout cas ngai na ndo sana ka analyse maman Belleville limisa oh il y a pas trop longtemps benga moi noyo après tu as changé de discours. Nous sommes très d'accord avec ça. Voilà et ça misala o tozo bunda awa c'est normal ba retomber nango ngwana tozo sala trop fier biso na biso ezate ke bandeko ba kuna ba longwa pour eza longwa izine te koto eza izine ko eza izine te eza izine te biso to ka place neto défendre ba bonne cause alors on a besoin bandeko ba revenir on a raison ba na bango te o famille bota na les ba koku ba sangani te c'est pas notre souhait restons loyal notre souhait ezali bandeko ba revenir on a raison parce que là ba on a assiette na parce que quelqu'un qui est bien instruit, bien éduqué, passer au banc de l'école, ne peut pas passer à la télé pour insulter qui que ce soit. Et là, il faut comprendre Yangoana. Très bien. Et là, il faut comprendre Yangoana. Tu ne peux pas passer à la télé. Tu ne peux pas passer à la télé, mon cher. Aussitôt, les gens na TV pour le Makamouana, bah tu vas faire un peu de ce qu'on va monter le roi Zoba. Il y a le roi vient à Bissou à Makamou, il y a francophonie. Oh, mais le besoin intellectuel, mais quelque part, oh, perdre pédale. Et nous, nous sommes à Bakou. Et Bélé Baba Tamaïl, mais va perdre pédale. Bazokoma, Bazoba, à cause de n'importe quoi. Yo, on a nous montons soit le bio, maman Milo, yo, Olinga qui va bien Sarayo, mais tu n'es pas belle vie. Yams, Tokabona, un dernier mot, ceux qui dédicacent ses alliés au PC Nabandeko. Jonathan Zoyam, ceux qui... En tout cas, je dirais que merci Nabandeko, tout va Talibiso. Très bien. On va s'abonner à Yams Yambe officiel. En tout cas, nous sommes plus de 600, je crois, 85 abonnés. Ça nous reste à peu près 215 abonnés pour y arriver. Je crois 600, 700, 320 abonnés. 315 abonnés. Ça nous reste à peu près... 315 abonnés pour tout ça abonné nanga. Merci beaucoup en tout cas j'ai pas vraiment assez de dédicaces moto toi ça laisser à limbisa parce qu'il y a une moto. Alors, je l'ai dit au début de notre émission on a la moto na cause de différence mais limbisa sur na choka ki après na peka moto. Après, on a appelé à moto. En tout cas, merci beaucoup à la famille Libota Mobimba, à Dina surtout, à Péchalov, en tout cas, maman Dinana. Merci beaucoup. Maman Péchang, à mon pêche. En tout cas, merci beaucoup. Et aussi à maman Belleville, merci pour la soirée d'hier. En tout cas, c'était imprévu pour moi, mais j'ai fait quand même l'effort. Il y a Rosalawana, il y a savourer soirée. Pour moi, c'était quelque chose de bon. J'étais avec des mamans Mita, je salue bon séjour à Kinshasa. J'étais avec Marina là-bas. Maman Mita, na yo do bois comme Mingiona. Ah ok. Maman Mita. Pour la monaki, mais ça de Indagi ma belle moko. Côté nanga. Na monaki ben mais c'est Indi. Ah mais oui, Maman Mita Zagiona. Ah ok. Azagada Siragi vite fait Bessaro. Très bien. Et aussi un grand merci à Marina là-bas, merci beaucoup en tout cas merci Nabandeko tout Bataliso. Yann Mambo, en tout cas frérot je te salue en tout cas tu nous as fait du plaisir énorme quoi. En tout cas on va voir JB c'était du karaoké Papa Wemba non. C'était du karaoké en tout cas Yann Mambo. Big salutation à toi. Merci beaucoup nous bandeko tout bazaki na biso kuna lobby. Prince Luamba ya famille Libota et tout balinganga. Demande na bino eza boy bisa mon mère et puis les tanga pena bonga mara pona mutu. Va vendre ko bolo bagaka. Mère faut yam ça jouer na bino na mutu. Na tika jouer kala so ba benga na jouer siko na ko jouer. Donc il faut na ba non ba rep. Alors pour na ba rep faut na kende na les étoiles de Bobo. Très bien. Maintenant
Moussala na donc je vais faire de mon mieux dans ça l'effort nazunga non la répétition dans les étoiles de Bobo après des siko bon mon nga na ba filmer belé même pas ya les étoiles de Bobo Manoka TV bon mon nga kuna donc voilà merci. Voilà, j'en profite pour dédicacer ba petite sœur na biso lobby ceux qui nous ont en tout cas ils ont assuré hier nani comment ils sont Beni nani comment on est maintenant Beni Beni Bazenga. Beni Bazenga. En tout cas, ma sœur Beni Bazenga, je te salue. Et puis sa copine Bazenga, Déborah Mpanzo. Déborah Mpanzo aussi, nous vous saluons. Beni Bazenga. Donc, merci beaucoup, Bande Gonabiso. J'étais surpris hier de voir que tous à la peine à bateau, PR, moi, pena balanda biso, bafanda balanda biso, mais akutani na yo, a caché plaisir na yo anate. À l'action que non, mon frère, na landa kayo, na zalaka na yo, bien qu'elle était avec. Voilà, mais au moins, elle a quand même donné le temps à ses frères. Un grand merci à maman, Makia Lakumba, Tatapo Efapekato, Jenny Beta Industriel, Sol Mbemba, Angelos Karouan, Angelos Karouan. Un grand merci à Fatou Doukonti, Makia Lakumba, Madeleine Aketa, Maman Nanga, Vicky Moussaou. En tout cas, Bino Nyonso, Bandeko Nyonso, je vous aime beaucoup. Tokutani Mbalasima. Voilà, Lobego Lekalelo. Merci beaucoup, Jonathan.